on va faire boy. Hein? Et là, mutu super que le mutu a passé. Hein? Il a bloqué Koufa pour ne pas faire moi bitumba. Qu'est-ce que tu fais le bango? Allez maman, tu fais le bango? So ndika munene okara yo mo lesa mo inde te okabela ete. Wana munene okara. Na mama futo kanela pakoli kaka yo zolani. Hein? Dali. Na kwa passer musala te na saka musala dans les néa dans les pamba. Pona kene kaka 1 heure du temps. Pona kene kaka 2 heures du temps na osani. To message au travail 6 heures du temps. Si ko tonga na okena bar pona kaka kena vali 1 heure du temps na batu ba ko sumela masanga. Na kene bi ba barte. Anana mayele na nga pona na notion. Po nazaka na batata oyo bazali ko sa musala na notion na mayele na nga. So mo na fanti mayele na nga iboye. Ngai mo na ibe pourquoi. Ezaka groupe te muto sala ngai ko po na zala. Hein? Groupe ça nga po na zala te. Bo groupe ma ezana ngo mena vandi sa ngo. Na vandi sa mo ke puisque moni bana ya Luanda bazali bana moko ko ba mifutila kanda ko bango moko ba mikulera bango moko alors que moni biso a pe na Luanda talaka mo misa ngo ndenge ezali ko ya bino bo soutenir ngai po to moni na ko akosala lisusu ba disque na biso balo ba lobi ko angolais kunda batute nde mitema ya batunde ya kama kasi pe mabe. Merci à toute la grande famille, merci à vous d'être toujours connectés sur la trame. Merci premièrement à mon partenaire puissant depuis LDA Luanda, c'est l'unique ingénieur Ozama Yele Nzamba Pesaye, ingénieur Moubi Alex, merci à toi. Pourquoi pas dire un grand merci à Mav Mavinga, un garçon hollandais, bon séjour à toi depuis LDA Luanda. Un grand merci surtout à toi Stone Calais, le bon séjour à toi depuis Grèce, Narubo ça n'a jamais, Nzamba Peso Baguerger, Bilé Place aux Ali malgré tout donc il est toujours au grand. Vous savez très bien l'actualité ces derniers temps, il y a une vague tous les artistes et voilà. Et Lelo, est-ce que nous avons qu'à la Paris, à la cimetière d'artistes? Vrai ou faux? Et Lelo, pourquoi tu es Angola, jadis, c'est la place où artistes se retrouvent et puis c'est toujours impact au Saranate. Mais Lelo, c'est comme si s'il faut mettre les points sur les i, il faut le dire que Angola est comme un cimetière de musiciens, un cimetière d'artistes et comédiens. Et voilà Lelo, on a découvert mon tour, moi, kasi ya mboka LDA, la commande angolaise. Na ebiti so ozonga tout ça nika awa to déplacer c'est l'unique grande dame oboyeba kala oya sepeli sabino pendant les années et toujours à continuer à se peindre dans art naï grammatique voilà la grande dame maman Moindo. Je dirais avant la zoyer tout un spot publicitaire ou avant tout on a plateau na biso avec la grande dame Obino Boyebi. J'espère qu'il y a un attaque comme on a un abattu tout n'a parlé ba fifi la douceur grande dame depuis Bundé sur un embrasonner à toi pour déjà au CP là. Donc tout à l'élément avec Aristote Matimbo et puis tout on a plateau na biso. Tous les cas. Hoje a noite é fria e a lua brilha e as estrelas cobrem o céu de tanta luz. Mas o teu sorriso é a cor do meu mundo e eu nunca trocarei por milhares de sorrisos. Que a minha morada é o teu coração, coração, coração. Teu sorriso é a Olá, boia ebele awa na loja Mayamba Amor Family. Biloko eza ebele d'après moko ya bien ba TV ba tasi bilamba ngao na sombi yango. Biloko eza vraiment ba qualité mo kitoko. Possa soprar e apagar, pois tu és a que me faz feliz e para sempre vou te amar. Balobi makambo eza ya kobeba bondi menangai loja na biso eza kaka moko loja eza moko na kati ya palaka précisément na balabala na biso ya munene oyo bato nyonso bayebi loja Mayamba Amor Family. Yango nambi esimbi biso précisément na kati ya Luanda. Batilika na bango babilokos, bayana bango na bilokos, mbalo toza koyela bino. Précisément bokomona ba jeu de vent ya malonga, ba radio ya kanda, télévision ya bien, bilamba ya bana, ba savate ya bana, ba chakosi ya bana, et précisément pe bilamba ya ba mama. O dra ya malonga, mfunga, upoza na posa ya nini? Masha mazali.
Moutarde. J'espère que ça lui plaisir dans la régie. Merci dans la télé internet surtout. Merci surtout na Timba Kembe Elisabeth, grande dame de PLD à Luanda. Et surtout na maman Mayamba, celle qui loge tout ça dans mon Luanda. Bon après-midi Moindo. Bon après-midi. Santé. Ah, santé par la grâce de Dieu. Tu côté na ngola botarde. Ah, botarde ici. Lingo do vanda mke. Bon, il faut un point. Nous sommes dans le pas faut qu'on apprendre quand nous on peut écouter l'ité. Merci, très gentil à toi. Combien des années Moindo disparu dans le monde? Ah, subitement na écouter na ngola. Na monde ah, biondo bolobakako to manyola on a lingala. Ah, to manyola. Biondo bolobakio na monde ah bobungi bo na bo monde ah babunga ngote. Kandi to yanoka bono ça peut être. Monde ah babunga ngote. Na obunga ndeni. Na olimwa ndeni. Na ko limwa te. Peut-être là nous avons moko. Où est-ce qu'on a obunga ndeni? Oh. Et merci à toi. On a bien chaque fois naza. Osika nyos naza. Ndena otambo bosko naza. Ah naza na maison ya mama yamba awa bilokos. Donc amour de famille. Naza te. Hein? Fifi la douceur. Na kacha bundes. Fifi ebingate. Omona nga nda kulote. Siko boso mona ngate. Na bungi na limwe. Kaisho na limuni na omona itine olo ba pete Fifi. Moi c'est kitoko. Bayoka douleur, yo douceur. Bayoka douceur. Bana bundes. Bo batelaka la fila kitoko. Po ezande yo na pona yo, yo apona nga talakaka. Merci à toi, très gentil. Tous on a plateau na biso na bien émission, tout ça on analytiquement boyé, tout ça la motocritique qui a 2020 maman Moindo pona yo. Dans le domaine, tout ça dans bilan, est-ce positif ou négatif? 2021 2020. 2020 Oui. Bon, c'est négatif, hein? Négatif par rapport à quoi? Il marchait bien, tu étais qu'à 2020 en haut. Confinement et la kibiso vraiment, tout tamboli malamouté. Donc, moutounion, ça comme ça, quand même, que ça, quand monde artistique, moutounion, azaliti, suko, kaka, parade, quoi. Moutounion, ça, là. Aux monde. Makambo vraiment. Donc, moutoto, makambo marché bien. Et voilà, le lot aux Angola, ça dit combien des années ou combien de mois déjà dans la LD à Luanda? Surtout bien que tu as tout, des années, aboye. Ils ont encore une longue histoire. Na umeli mom qui na vandi mom qui le kwande yo poyat. Yo poza muta art. Quand yo pe umeli, ninga pe na vandi na umeli. Biso no to lukani. On dirait umeli boso na ngai, on dirait muta umeli boso na ngai. Po yeba oyebi na ba fifi la douceur na kada bundes. Donc ya kale. Oyebi na ba yaniki botewa. Oya kala ba tibele oyo yebi. Wana yaniki botewa na bandi bambote belé place aux alliés yo moko yebi mikolo na date na moko la kotaki yo moko yebi vraiment Kalusha Putumani mutunamna ya moto tempo oui bazana Solange Madalena wana moi sina parler oh oui couple ba couple ouais oh couple Kalusha Putumani hein oh mobali ya mama Solange ndoinanga Madalena. Ba gros bisous libala solo evanda loko na bi komona mino bono kamino na discussion te bo vanda kaka ndenge bo vanda wana bozala kaka ndenge bozala kawana batu bozala témoignage na ba couple mususu boyoki Madalena Solange Madalena ya linga papa zipa edra fini kangali puta mama. Merci, très gentil à vous. Mesdames et messieurs, vous comprenez qu'on est là avec l'artiste. Et voilà comment est-ce que nous avons un plateau maintenant qui peut jouer directement. Donc, c'est la maman Mayamba, plaisir en tout cas. Et voilà, maman Moïne, on a caché, modèle jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, même dans la loi de la réputation, nous a bien reconnu, nous a tout, place tout tambour en tout cas. On peut se faire félicitations, maintenir toujours titre nayo. Et voilà, c'est créné peut-être par rapport à combattre la crédibilité nayo par rapport à film sous ou peut-être babunganzela par rapport au théâtre kala et lelo modalité comment jeune à Koti après 2 3 ans 4 ans au moins à moi publication motakalisation actualité on peut vraiment trop yo nzambe neni na wosalo se retrouver na bakazo na te ba discipline ni yo chanafi ma vinga bambota trop ici kozali donc na bejario belé bambota trop na lingara bino mingi. Donc, bienvenue sur Poto, Afrique, Amérique, Asie.
bambota trop tozosala émission mama moyindo atomboka kaka bino moi lelo natomboka nga te na boyi na 2021 ya makambo ebele lelo tozobaka na kimia mais ota koto ta mosusu baotuka mais bino bomoni na lina ba problème te po bino bolinga ba problème te bon nakoloba boye Carlos mpona kobatela valeur na yo eza nanu ka yo moko eza pe na famille ndenge bobukwameli eza pe tantôt plutôt yo moko na kosala effort ya koyeba nzambe tozali badine te kwa tosaka mo effort wana kaka po omoni kaka etoko ya koyeba nzambe yo moko po oyeba komi tosisa yo mpe tosa bakolo po etoko ya kotambola malamu nakoloba bo éducation liboso eza na kati ya libota na ngai ya famille na ngai ya mibale na ye kozwa yango epai ya mon papa likwanga nzala nazwaka chance na baage wana nakalokola petite fille wana te mwana simba nakutanaka vraiment na bapapa maboki baza koyepa na biso nakutanaka na bango me nakokutana mpe nakutanaka na lisusu inane te ntina ndenge akosala accident na selemba ndenge akufaka nazwaka chance wana kokutana na bapapa kwedi nazwaki chance wana kozala na baya Jackie mama Shako nazwaki chance wana kokutana na mama Bomengo mon mama Bomengo bambota trop epai ozali nalingaka o mingi vraiment mon mama chérie bambote ebele lipati bambote ebele donc nalingaka bino trop esengo bambote ebele makasi bon omoni nazwaka vraiment moi chance wana ya kokutana na bamama wana lokola bamama pembele lokola bamama linga surtout mama Bomengo lisusu mama wana akitisanga matempo akonseyanga trop tovandaka mpenza biso mibale tozalaka na tournage ya mindondo ke ton âme repose en paix ateyaka ngai tro yaya mpona kobatela respect na yo ya bonzoto mpona kobatela mpe kombo na yo lelo nga so na mibebisi nga moyindo na mibebisi kombo na ngai donc ezaka te ke libota na nga moto esambo ebebi mais eza mpe na bafane na ngai bandeko na oyebi nde tobaki o bandeko noka bandeko oyo bobotami na bango bandeko malamu bazali ntango mosusu bandeko ka bokutani nde bango na vraie famille ozomona alors ke natambolaka mingi balakisanga lolenge nini oyo koki kotambola mpo omoni kombo ebeba te ozomona na respectaka nanu bato nayebi kosolola na bato nataka so nasali likambo oyo ekomema ngai mabe surtout biso nini tozali boye moto mosusu akolingaka akiapusa na pembeni na yo mpo ete akoyeba yo lobi mpo akekobeta sango ke nazalaki na ye nabima na ye ye kuta eloko te ye kuta otinda bafoto te nakoloba boye biso baya na biso ntango babalaka bango na bapoto baya na biso mosusu babakabaka bango na bapoto batindaka bafoto ya mabele te batinda bafoto ya nini te babalaka bango mpe kaka kobala bon ya lelo ekoki kozala ke ezali lokola neti monde moko boye moto ecircule alors ke omoni ntango babiloko ya bongo na bato bapubliaka na bato basalaka yango ntango bozosala bongo eza mabe makasi ntango olingi obebisa repite osoki olingi nango moto te kobenga ye mpe te talatalaka ifasan kobenga ye mpe te kosalisa ye mpe eloko moko boye te oyo oyebi ke na osala boye mpo nabebisa personnalité na ye puiske aza ekelama bato ya nzambe lelo oyo soki yo obandi kokota mpo monga alobaka mobali aza nyoka me bato balobaka nyoka ya mwasi mpo nyoka nde moto akopesa adam mbuma azalaki mobali yango namoi mobali aza na maloba moko soki mwasi olendi to opesi litoi okei ndelo nokuta na kategorie ya mibali wana te nga nga bana kona na bamasa mibali kaka sikoyo maloba na sikoyo elonga nga te ya matoi na nga nayebi omoni yo mpe lelo soko ovandaka mingi na bana basi okoyeba mwasa malamu oyeba mpe mwasa mabe omoni okoyeba mpe lelo ema mwasi nini azopusaka pemene mpo abimisoka mwa moke na poshe ozomona ya alors ke bandeko na ngai kobebisa réputation ya bandeko na bino ya basi bino mpe boza na bafamille boza na bandeko boya na boye oyebi kolela o libota wana ntango mosusu ekolela ekozala malédiction na vie na bino mobimba ti na 4e génération
ekozala pasi mingi na mawa. En tout cas vraiment ngai pour nga na kopesa conseil mingi surtout 2021 otokoti mingi ba osepela bazobe ya ane malamu ya solo ba liba ana prospérité mais ane moko zo pe na makambu nango o ya lipe ya mabe ya mutakalisation ya makambu mabe makasi ya omoni ane oso ozaka na kindoki tika so ozaka moyibi tika so osaka batu mabe tika soki oyinaka tika koyina linga o bongola motema na yo ozala malamu na batu o linga batu so ozaka na babela yo moko banda kosenga ba repentance na yo moko banda komikitisa liboso ya batu ozomona po moni oyo ezo ya liboso toyebi te toyebi pa tozokende mais pas to wuti toyebi mais pas tozokende toyebi te soko tali ba l'époque la maman na biso bazalaki ezaki ndenge mususu biso pe lokwa toza ba bouddhisme tant biso pe toye époque ekende pe mususu lelo oyo pe président mususu balongwe lelo tozali pe na mona mboka lelo pe makamu mususu pe ezokende tozali lelo la 4e génération. Merci, très gentil à toi. Voilà, je dirais Biga Pakalu Champutumani, Solange Madalena, Dr George Carluch de Suisse-Irlande. Biga aussi à toi, Alex Moumi. Alex Moumi, c'est l'unique ingénieur de PLD à Luanda. Mamoindo, est-ce que Lelo na Luanda de Pokomi, est-ce que vous retrouver sur ma pièce au marca bateau? Na ndenge ya Luanda, kozong sa bateau na ba fanatique na internet peut-être ba mona yo moitan. Juste quand on a des pièces à la nautique, est-ce qu'il y a des nouveautés pour y être en 2021, des innovations soit sigizate? On a pesi bambo teranga et belé et pas Jeannette Zola, donc Jeannette Zola de Madrid, hein, bana poto, hein, bien boyebi Jeannette Zola, hein, donc moi c'est mon quoi bien mon poussé à bien là, bien boyebi quoi, ba gros bisous et pas Yozali na Luanda. Donc moi na poto atongo kwenda vutuka ya na lobi boye pona kosala ba pièce o na bane kosala o ba ndeko na ngai balelaka ngai bamboka epai bazaleli pona ko renouveler ngo lisusu na banda ko po ko komona ngo eza ngo simple mais esengande possibilité. Et depuis Angola, est-ce que jusqu'à présent, Angola n'a pas ce moment où ils allaient? Est-ce que vous avez un partenaire à la capacité? Partenaire en haut. Tant que partenaire, vous avez Fifi la douceur. Hein? Mon abundes. Atabino, vous pouvez soutenir sauter. Beaucoup de même à ma casse. Atabino, oh, bande on a minute. Bossali internet, Mikolo paye ça, ma cambouya, ma casse. Hein? Jeannette Zola de Madrid. Il y a solo beaucoup de soutenir la bibliothèque vraiment. Binomoko. Mavinga. Oh mon na binoti. Musalo esenga kande mbongo. Esenga mbongo ya. Ata bino moko émission na bino pona osala on. Esenga mbongo. Pourtant yo ye pa na ngwa osala nga émission. Olongo linga na ndako nanga na ye. Oyebi position ya okutela ngate. Yo ndo somenga kisna mela. Sikonde na ye boy. Oyebi ke na poche no, fona pesa moindo ata moi $25. Oyebi on bi propose ça musalo za mbongo. Donc Moussa nous c'est ça bon. Caméraman nous travaillons dans ce foot qui est bon. Alors que mon et le comment que tambo capable de so ezaka bon dit tout ça la capo mon ba matériel oyo ezalika ke bon na bon caméraman na roya bon. Alors que pour na ko renouveler ba pièce wana ezala on peka ka mbongo. Alors que mon ba biloko tozo bunda na awa o baninga poto comment ndenge nini. Soki muninga moi mutu moko ba soutenir ye abengi baninga ba ye moi muke bo travailler. Soki kuna ba soutenir bo bengi baninga moi muke. Donc tout ça que c'est pour l'année ka biso na biso. Que mutu moko bima alo ba keloko aniti ngai penza donc na ye ma pona za ma partenaire na mutu te. Est-ce que qu'est-ce qui fait que la différence ba producteur bazara moko bazana bino na Kinshasa et na Luanda ba puya binoté tandis que na Kinshasa tout le monde a du jour au jour ba nouveauté bima du jour au jour ba ka salama ba filmer ça. On dirait na kaka ke sangalo na ndenge kenda ke londe ya na mbongo ebele. Donc ba tout le monde a ka lokwa nit ke bozala bino bien bo na bino mo ko sa nit ne na remaka bongo. Mais na mo bondelo bonga na yo. Nana poussa au silicate, nana pas tout sur l'anima lembe, nana poussa au silicate. Et voilà, très gentil à toi. Na somenga kisnanda kuyote. Ah, on est dans ma katite. Te mama katite poto lo bango. On est dans ma tete. Te poto lo bango. So ndika muneno kaka yo mo o lesa moindo te o kabela ete. Wana muneno kaka. Na mama futo kanela pakoli kaka yo zolana.
Parce que tu as la caméra, avant de continuer la deuxième étape, tu as la Mavinga, garçon hollandais, on a LDA Luanda, tu as la Alex Mumbi, ingénieur depuis Congolais Zouana, tu as la Yannick Botewa depuis Allemagne, on adore tout le monde, tu as la Fifi la douceur, tu as la Kalou Champoutoumani, Mobala, il y a Solange Madeleine, on a lancé un message mon clip pour nous soutien. Vraiment, naza vraiment moyen de ma pour na bino penza. UR Alex Moubi bino balobi ke bana chez la congolaise boganga pambate alors que bana poto bino nyonso ba Fifi la douceur Yannick Botewa donc bino nyonso mam Kaluji Poutoumani yo comme Kaluji Poutoumani Kalusha Poutoumani voilà portugais Kalusha Poutoumani mobali ya Solange ndoinanga Madalena ata bino moko bo toza ya bino vraiment Moussa na pso senga toujours faut batia bino maboko soki batia bino maboko te donc ko simba te naza vraiment moko ya bino bo soutenir ngai po to mona kwa kosala lisusu ba disque na pso balobi ko angolais kunda batu te nde mitema ya batu nde yaka makasi pe mabe ozomona mitema ya batu ko mabe makasi ya wana moyeba soutenir batu ezali te mais nakoloba boy toza bana nzambe soki moninga zolela ai yo pe esalo nini esalo pasi donc faut lingo koma bango yeba moninga nazolela ai pona nini alors que bandeko na ngai bo soutenir ngai penza na musala na ngai po ete nako akosala ngo lisusu nako akozonga boko akosepela lisusu na bandako na bino Angola pepe sa malisusu sango au moins na ba 2018 18 je crois bien 18 Angolais bima premier tant que Angolais mais premier en tout cas ma bo soutenir biso penda tozana ma pona bino ceux qui m'appellent les salami mat et au sala bien makas numéro na nga téléphone ezali 948 69 28 68 948 69 28 68 alors que moko ya bino penda Carlos aye kolokota ngai penza aluki ti aye kozwa ngai poto kwa kosolola po amoni ke mikolo ebele pe nazomona na te musala ezali na kati ya nzoto evandi mais musala ekomi lokosala lokwa nti kobatama esili te mais ozobatama alors que bandeko to naza na besoin ya soutien Fifi la douceur na bundes vraiment soki koyela nga ta caméra na kosepela mingi donc biloko to linga kopesa nga mais soki oyelinga kaka caméra icône so ingra icône 7000 nasengi na ngai yo te oyo epumbwaka avion nasengi ka icône. Merci, très gentil à toi. Lelo, la Nikon, répétition... Nikon, icône. Na bossa ni Nikon, bo corrigera biso pe. Nikon 7000. En tout cas, vraiment, ceux qui ont pesinga watana, entrepied, na moi, ordinateur, et ça la bien makai soko yelinga ngo vraiment. Donc, na lobi na kaka pona tikana loba. Mais naza pe la condiment d'autre part na part de Dieu. Naza la condiment. Naza la 4 émission. Ba question est landana. Naza pona bino. Très gentil à toi. Et voilà la répétition la mère de la science. Est-ce que Lelo, aux un groupe pour 5 rappé ba jeune fille, ba jeune garçon Lelo ya moyindo ou peut-être ba histoire ya sikizo comme mama déjà ou parmi les producteurs, parmi les patrons, il y a LDA Luanda, parmi les tout bazali banda na Paris, le wala ba international, nous les papa na onès, ba trésor zaba depuis Grèce, ba tout ba tellement belé libanda, mon koso wa monter ma bien appuyé depuis LDA Luanda. Bon ça m'a monté ma bien maso bobo appuyer ngai eza bobo akité. Est-ce que ba histoire ezali? Ba histoire meza. Bon, otuninga question moko lobi na lobi ke soki groupe eza so bo groupe ma eza nango me na vandi sango. Na vandi sango mo ke puisque moni bana ya Luanda bazali bana moko lokwa ba mifutila ndako bango moko ba mikulera bango moko alors que moni biso a pe na Luanda talaka mo misa ndenge ezali bokoya esika pona bo travailler okomona tato temps so ba katela bino RT 3h30 14h faut bokata comme ça bango ba banana bango koteka ouais koteka na bango bon temps so bo cha répétition 9h30 pour bo travailler à moins 4h du temps mais siko komona bana mso mona yani 12h mso mona yani 13h. Bon, au lieu que mon ébé tsangai mutu, au lieu que mon na on a quelque chose à perdre, maïle na ngai pas mangam na obe mazoba, vaut mieux bovan na bien na ntsona ce qui mutu abimi à soutenir ngai na obe ngabino, beaucoup ya beaucoup travailler.
ya wana vante ba ona mwa mukie po ngana ngaso na olakisa batu musala fo mbala moko kota na ben quoi alors que moi na vante ba mwa mukie ba vandaki mais musala ça na ngoto zo travailler na biso musala ezali. Mais selon les informations ba moyen financier ndé hein na moko mutu ana batnaye o ba financier ba financera quoi. Donc o pas monique motema na ye motutu sami akoyi ko financer ngai pona ko sala biloko ko bwaka na site ya YouTube kala mingi te ngai moko pe nazo bwaka site na ngai bon mona on mena on travailler na ngape na biloko bandeko mususu. Merci à toi, très gentil. Mais selon les informations, maman Moïna est très négligente dans le niveau 0 parce que s'attachera trop, on a pas collègue n'est pas Kinshasa, répétition n'est pas négligent totalement et voilà trop recherche, trop que nous bête amato on a pas groupe musu sur tchaba massa musu ba tandis que bango ba envers yote et relation ni boza envers bango. Question on otuni yango okendeki ko beta li solo pa ya mutu mutonga beta ko li solo bien te alobek no ma be makasi et nous tchaba massa non pas trop bon côté no ba raté. Donc au moni moto betaki lisolo abetaki lisolo ma be makasi nakoloba na yo boye omoni nga mado nde naza boye ngaka toto oyo ngaka lando nde naza boye nabandi baye banda na ye na mboko ya ngola nayebi te so natambola na kopa moto eza nako mpe possible koki kotambola mpe na kopa ndeko na yo puiske eza ya ndeko na yo maintenant te négligent mutake ko benga négligent na nini abenga négligente na nini kana musala o ngana mona ko ba mandia kana musala o en plein groupe na ezora na lwana dans groupe mo na boyi ya omoni mutu mususu to yali mutu mtauta ndako na bango antimba mutu omoni bino boya na maison na bino obofungulisi boye era mutu mususu pas okilo mutu apasi oyo biloko ekufa pona ekaka so mwa bitumba ozomona ba vérité ni sesa na koloba te ntimba so aza na maison na yazo mona kaka ye kaka zala mutu musu azala te soki mutu musu afongoli wana ye kuna motema bebi ozolanda donc tant on montre que mutu anana mayele nanga po na notion po nazaka na batata oyo bazali kosala musala na notion na mayele nanga so mona fanti mayele nanga iboye ngai mona ibe pourquoi ezaka groupe te mutu osala ngai ko po nazala groupe esala nga po nazala te oh ba musicien bele ba osala banzembo est-ce que azata l'orchestre moko ane be l'orchestre te ozoma eza na mpe kaka te ko lo kwani to so bimbo na moindo na kingandi afona sasa kaka groupe ote basala ka groupe na esika oyo ezali ke liboto sezali na ko sala musala te saka musala dans les néa dans les pamba pona ke ne kaka 1 heure du temps pona ke ne kaka 2 heures du temps na osani to mesa ko travailler 6 heures du temps si ko to ngona ke na bar pona kaka ke na vali 1 heure du temps na bat ba ko sula masala na ke ne bi ba barte on est comme bino comment vivre ça soko lukinga na lobi boy to ba travailler wapi na bar bo sala na bar ba travailler na bar bon so travailler na bar musalo to saka bien bo so muta monyo sepel na bino tant bo fa na banasani alors so neta moi secret alors que na lobi on point na lobi ngo par après na yo ndongo lobeli pour jamais to saka musa to sa musa te na bandako to saka po babi esika masanga nde sika relation ozola sika copie sala maka bon alors que soki nazo la nanga bien na kolinga na sala musala 1 heure du temps musala 2 heures du temps pour na 2 heures du temps on attend ko sala bongo olembi ovandi pour na ko sala mutu ko tikela kaza masa te faut na sala musala na na yebeli yango musala sala 6 heures du temps na ko ke na bar mo ba pesa to place mo boto espace mo ya salle de fête so za na espace mo ya salle de fête au luki entourage ya bakapolo ou bien baliboso apala kana au moins on travailler mais au moment la bande musu ba kolinga ko ya te po yebi ke za sika barte nam do câble masanga auza shida ndeni ozomo nam do mona ozomo alors que moni fona sala musala na ngai lo lenge oyo esengeli na sala la musala yango no mona vana nga na ba histoire na nga na maile na nga na vana ngai eloko ezo zanga ngande possibilité mais baninga oyo loko étoile to sa film na mikolo pone ayibiki ani sa film bo na bengi Mireille bengi Lomboto na bengi Ezoka na bengi nani na bengi nani à moi different bande on a ba kozwa pona ko sala pe pona ko sala film to comme apeta musuma pe na ba 50 000 ba 300 000
ba $400 $400 pe $500 ozomo siko soko za na hôtel na maboko sa film ondeni pour na ngola esenga bongo baza pe na ba chaîne télé kwa ndipso toza ba chaîne ebele siko chaîne ezaka site internet ozoma so za oto kwa ba kongo na boy on s'en fout oko ko benga baninga boy papa moi mukeza libo sali boti bolection ata na moi chaîne télévisée ozomo alors que ceux qui peut Mireille azui peut moi soutien ba soutenir ye akobenga pe aboya boss tout ça msala boy na boy bana yo so moni mutu moko telema so ça msala te basa yo alio na journaliste obenga poani obenga Mohamed poani pour me moi sur quelle longité ouais bon merci à toi, très gentil. Et voilà tu as Kinshasa walo kizebino mo marque dadi ya Koufi Poulo la Koufi boza pembeni na biso Angola na Congo au futara transport moko ki yokati mais bon mon année après que nous sommes des artistes qu'est-ce qui se passe et dans la rancune ou soit tant au mudakufa qui peut-être qui informer sur les possibilités au comment Zanon moni babilo mususu pe moni to kindege pe to lobaka biso mso nga ba rancune te siko tangu yo ozolo bakelobi o kinganda kufi boyina baba nde ona biso esaka biso pas style lelo bongo siko mutu mususu tangu so zangile pe la billet te okende ni pozo wandeni tout on a dit tout on a dit nazo ba vérité po batu muso moni balobaka fala to alinga lobaka pona tika loba mutu to bato bana terme so mutu wana za na beité siko so ko bimeza ngo bien kosonga yo moko milobeli yango po siko yo tango yo bima bongo okangi po ba c'est ka programme projet ya fête mais ya matanga te ozoma oyebite lelo une semaine yo lobi ke osepe moi biloko na ope wana o check na projet te ke na ko bima ale siko yo lobi ka te tika na bima tango ko bima siko ekoteli okota o ke randa nganga balamba yo bango mokutu bana biloko makasi balamba na nzungwa baba memolo kwa ndeke lekolo aya mais to saki matanga bango matanga elekaki quand même bien. Donc, nous sommes bien. Merci à vous, très gentil. À vous, Aristote Matimbo, derrière la caméra. Un grand merci à toi, Timba Kiembi, Elisabeth. Merci surtout à Grande Dame de Peldi à Luanda. Maman Mayamba Pauline, mère Nangaï, a tiré le 4 couches à fond de terre, dans la bébé Bouchou. Merci à toi. Big up à toi depuis Paris, Nabo Sanité Internationale, Lenzo Lele, Papa Naonès, c'est là qui bosse depuis Peldi à Luanda, Fabricio Maïngi, Aigle. Merci à toi, mon ami Trésor Zaba depuis Grèce, Wana, mes bons honneurs à toi. Nabo Sanité, tout Balingarabiso. Qui dit le directeur, Trésor, Trési, Makouiza, garçon de disques, bon séjour à toi, Mavinga, garçon hollandais, depuis LDA Luanda, na Bossanité, Alberto Kalele, bon séjour à toi depuis Grèce, Wana, maman, il y a une liste à Moulaï, t'as la caméra, Wana, il y a un message nous lancé comment. Je remercie na LDA Luanda, na Paris, na Kinshasa, tout basala yoza la bien, na ba conseil, na ba prière, na bango. Donc, tu as la caméra, tu as Alex Mobi, c'est l'unique ingénieur depuis LDA Luanda. Vraiment. Moi, remercie ça bien. Donc, la remercie vraiment, Ming, vraiment. Donc, maman, dit maman, fina maman, la Rose TV, maman Boboto, on a maman Boboto, ma carte. En tout cas, solo. Fina maman, moi, ça mon délai. Donc moi c'est mon quoi ton la compréhension moi c'est mon quoi ya bien makasi kotika mama leki ya baleki donc moi sur yo atonda maloba malamu quoi merci mama di mama moi so alingaka moto ela aite soko lelika ai ya yokio makoya mbango ya ozala bien pa yozali vraiment na bejario ya trop na bana oyo boteli biso biso famille kitoko yoka lokumo bana mindele suki ya pembe suki elala ya pasi landu mwasi makasi vraiment moi c'est libala moi c'est ya gabi bambota trop et pa yozali vraiment donc Lydia Mbunga mwana poto atongo bambote belé vraiment et pa yozali Emma Kandolo vraiment Faustin Kandolo bambote belé bana poto ya tongo Emma Kandolo Emma Koueto Kandolo donc ma petite sœur propre Emma Koueto Kandolo moi en France à tongo donc Faustin Koueto Kandolo bambote belé bionyonso et pa bozali Willy Djibril Kalou
donc bato oyo balingaka te molindo alela ai donc mfumu vata kati nanga mpimpa ko Willy Kalu Jibril ya mutu malamu na kati ya Switzerland ya bambote ebele vraiment Anselme Bindama na kati ya London City bambote ebele donc bino nyonso bana poto vraiment nalinga maumba Colette bambote ebele epai ozali vraiment ana luboloko donc na lela bino fort donc bo soutenir kaka moindo moko ya bino vraiment donc je salue ma maman Luvuma Mwanangani bambote ebele vraiment epai bino nyonso bozali bandeko nyonso boyebi moindo to na kombo ya Mado Toto na pesi bino bambote ebele ba gros bisous tozalaki vraiment na kati ya balandi émission na yebite soki esili soki ezali na yebite o merci très gentil à bino Ige